Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bandeko na ngani surtout bolanda nga maman Eliani tout na pesi mbidombo te belé. Nzamba zo batela nga naza bien. Faites-moi savoir si vous allez bien. Boni bino to ebike mikolo to na pasi mingi ya ba coronavirus ningo zo déranger biso ningo za kotungisa biso. Nyonso to bosa na te ko sukola maboko na biso na savon. En tout cas nyonso faut ko sukola maboko, soko zo bima. Olati masque, en tout cas c'est vraiment très important pour la santé na biso. Il faut te mi battre la vraiment c'est très important. Ma vie pour moi wazima est-ce que vous avez malam? Faites-moi savoir si vous allez bien. Ngai wabino mama Elia nitu ngai ni yo na ye lisupo na ba oba yebi ngate na za mama Elia nitu. Na sala bemsi na nga sur le mariage aussi un service traiteur qui accompagne aussi cette émission. Service traiteur éducation la providence. Aux en ça comme na ba mariage témoin OK na YouTube obeti traiteur la providence au comme na ba mariage témoin ezali wana. So aux en ça ya kotala ba émission obeti ka mama Elia nitu. Ceux qui n'ont pas s'abonner tout ko s'abonner na chaîne nanga ezali Elia Nenitu TV au s'abonner pour que vous reçoiviez nini notification ce qui émission ya sika ekoti. Merci beaucoup na bien surtout le bodef sarangai mato na biso bi. Allô bonjour. Bodef saranga mato na bino na miss na bino singlo vraiment merci beaucoup. Toza na masolo ko so alelo ngai webno mama Elia Nitu na solo moko na ye ko betela bino ndio to mesana ko so ngai na bino tukuta na kabo bino so bo moninga bokina ba commentaire tant bo checha ba commentaire bo checha ba commentaire wana nga na biki bandeko na ngapi basani ni batala kingai naenda lisolo moko ya conseil eza na lisolo ndeko mwasi abetelinga ayebisinga mama Elia Nitu talika munange eza boye yango nga na ye mpe koswala na bino bandeko bozotala nga mingi soki boza na bana basi bolimbisa bakosukoso ezosila vraimen kaka te namela ta te s'il vous plaît. mingi na kati ya ndako soki oza na bana basi oza kobokola bana basi il faut kosala très attention. Il faut qu'on soit très attention. Bana basi mingi bapanzi mabala ya ba mama na bango. Bana basi mingi bapanzi mabala ya ba tantine na bango. Bana basi mingi bazaka jalouse. Bana basi mingi baza makambo mabe. Ana moninga moko abengisa mwana na grande sœur na ye. Abengisa ana poto nièce na ye. Basova na kati ya ndako. Na nièce na ye. Nièce na ye na mwana na ye atikaka na Congo abengisi bato mibale baye poto bazovanda nièce na ye na mwana na ye bavanda na kati ya ndako moko akendaka mosala na ye ndenge ezalaka abokoli bango ndenge eza kobokoli bana boyebi kaka so moto oye poto odeklare bana kenda tikaka bana ye atalaki nao nakoyaka na mwana nga moko te basouffrance ya na Congo ifu mpe ya na ngai na profite na zwa mwana ne moko nabokolela ya na nga mwana sikoyo ndenge bayaki ndenge bavandaki baza kovanda baza kokola tango batikalaka na kati ya ndako nyesi wana soki atikala na kati ya ndako na mobali ya mama leki na ye asaka mobali ya mama leki na ye baavance na baka bana bautaka Kinshasa oyo bana oyo nabetelaka bango sete pamba te mpo barapport nga nazwa eleki mbeka baza na lokuta moko bamitoman baza na lokuta bamitoman elle monte comme elle respire toutes les filles là qui viennent de nayebi bokomela ngo mama biso boye esa eloko te bokoma kaka boaka bana problème eza tenga na deuxième mama ya bino na oswa na bino ayebisinga mama Elia Nitu nga akenda mosala bo mpe bakenda classe toza mpe na mobali nanga na kati ya ndako donc ndenge abotaki mwana na moko na Kinshasa kuna awa na poto abote mwana mosusu te boyebika nde mabota eza kokobota moko kobotemele nde kaka nzambe apesaka yango abengisaki mwana ye abengisi na mwana ya na ye bana mibale azobokola na kati ya ndako bazaki mpe na mobali na ye na kati ya ndako bana na bakendaka classe mobali akendaka mosala mwasi mpe akendaka mosala mwana wana ya mwasi azalaki un peu plus âgé ke mwana ya oyo ye moko ntango batikalaka na ndako asalaka mobali ya mama leki na ye baavance mwana wana mwasi so oza na bana basi na ndako omoni kalata bakilote ya mikuse ati sengle oyo echeka boye pekisa ye kolinga te mwana na mwasi asalaka mobali ya mama leki na ye baavance siko mobali ya mama leki amonaka ndenge ayebisa ye ezalaka te na koyebisa mwasi nanga ndenge nini ke mwana oyo nazomona malamu te mwana oyo ndenge azosalanga baavance boye mobali abangi na koloba ngo ndenge nini eske mwasi nanga akondima nga soki nayebisa eske mwasi akondima ke makambo oyo alobi eza ya solo mobali azalaki na mwa badoute mpo aloba na ye ke tala mwana oyo azosalanga baavance
mwana bana ngo bazaka so bauti Afrique soki baye bakanisa so bakumi na poto bakumi na paradis ou bien so bakumi na poto fo balata soki ndenge ni koleka bana poto mwana mwele kwa mpusi poto zana ete mwa sengle oyo peseli ka tala nzambe na likolo telemaka boye mamaleki ndenge abokola bana sans rien à penser abiki na abokola bana na kati ndako akoza na makanisité keto mobali na ngai to aza na makanisi wana ata moko te aza ka parent aka moboti azobokola ka bana na kati ya ndako zoka bana oyo ayekutaki na likambo te me oyo ayaya na ye mwana sa abebaki mwana alingaki kasala nini abima na mobali ya mamaleki na ye olie mobali ya mamaleki asala ye bavance mwana moto asala mobali ya mamaleki bavance botala nanu niveau botala niveau ya bano bautaka Afrique soki oza na bana na kati ya ndako mwana azopesa yo azaki o papa boye soki aza papa na ye te tonton boye kokende na ona mbangu te sala na bainvestigation oyeba problème oyeba profondeur ya likambo mwana mondi bavance azosala epai ya papa mpenza atala ya bi jamais nakosala ngo te nakokosala ngo te nakoblesse mwasi na nga te nasa basi baza ebele nakosala ngo te na blesse mwasi na nga ke natambola kindumba na mwana oyo te nakosala ngo te vraiment eki mobali malamu aboyaki kotushe mwana naki abima na mwana wana botala ndenge nini mwana na change makambo kaka na neto na kati ya kofinana oyo mwana ayebisi mamaleki na ye nini tanti na ngai nayebisa yo likambo nini tinangaki nayebisa yo kaka ntango ozalaka te wana tonton asimbaki nga na nyonyo na libele toloba kaka mosaka soni mpona koloba bongo me bon towana shwa te tonton asimbaki nga na nyonyo abi tonton asimbaki nga na nyonyo abi asimbaki nga na nyonyo ozoloba ya solo abi wi nazokoso te asimbaki ngai asimbaki ndeni oyo nauteki na nga na cdb ekisangwa likabwa kamati asimbinga abi eza mbala liboso asimba to asimba ko ntango ozalaka te alingaka kosimba nga na boyaka na nga me mokolana mpenza asimbaki nga yango nabaki nayebisa yo nzoka mwana akosi mamaleki na ye parce que ndenge asalaka babetise wana asalaka bavance jour moko ake kokotela tonton mpenza uta kosukola sa bilamba na nzoto ye mo ake komitika tonton alobi yo abengani abi yo nalingi buzoba te sino te na kofunda yo epa mamaleki na yo ntango yoki na kofunda epa mamaleki na yo mwana asali nini amoni un jour deux jours eleki atabi oyo seka afundi te abomi na motema tikanga nalela ye avance nasali nakofunda ye nzoka nde mobali ya bato innocent bon ya solo olobi ki etan kaka nde tona confinement oyo mwasi abi tchancha mwasi avandisi mobali na ye abi na mobali ke naza likambo nalingi oyebisa ngai mwana ya na nga aza mwana ya na ngai ndenge nini okokoma ti na niveau okende kosimba mwana ya na nga ti na banyonyo olingi oabuse na mwana pourko kokosala ngai boye yabi ngai na abuse na mwana abi wi olingi oabuse na mwana ya na bandeko bano bamitomani baza soki omoni mwana oza kotune makambo aza kolela ça sent mauvais, le larme de crocodile, larme ya Eliane Kapika. Faut faire attention. Abingai, madame, mwenga na zaboy, atabasi basili, nakoki kosala yango te. Nakoki kosala yango te. Bango ba na chambre, aboyi ko vandisa mwana, avandisa mobali, aboyaki kovandisa bango mwana pa avandika na kati ya ndako mais alobi ke mobali ya tantine asimbaki na nyonyo me ayebisi mwana ya tantine te ayebisi kaka na tantine na ye mama leki na avati bobi mwana ayebisi nga ke yo olingi koabuse na ye abi mama nakosala ngo te oyebi combien de fois mwana na tante ngai abi nini oyebi combien de fois mwana na salinga bavance ya suka awa ozalaki te mwana ye kokotela nga na kati ya chambre bolumbu alongoleli nga bilamba na boyi na gangeli nga bi jamais na kosala yango te jamais lokola nayebisaki ke na koyebisa yo aleli avance lokola moni ba 3 jours eleki ke nalobeli eloko te nazoko mwana nde nakobanda oyebisa eske ngo kondimanga aleli avance bakinga nasimbaki ye na nyonyo na ye
abi ah osolo ba ya solo abi oui les ba ya solo na koso pourquoi benga ya awa mama leki abengi mona vanda awa répéter nga makambo olobaki oh naza koloba no kaka ke ndenge tonton aza wana asimbaki nga na nyonyo ngaka bima na nga tonton abi nga ningaka na bima na yo ngai mokolo nini asili nasala yo avance ke na bima na yo nde mbala moko abandi kotandela mama leki na yabi yo te moto osala loba na nga boye yo tosala nga boye yo te moto ya omitika na simba ya ta mokolo moko te mwana kende kofunda nga ta tokende ti na mboka oyo bayebi ndenge nini basaka bainvestigation ndenge nini balandelaka bata si réellement ngai naseki nini na abizaki na yo botala ndenge moto obengisi kouta Congo aye poto mwana ndeko na nga na ede ndeko na nga me mwana ye na makanisa me po asa nini aboma libala ya mama leki na ye botala niveau aye po aboma libala ya mama leki na ye mama leki ayebisi ya biyo na kokanga yo basinga yebisanga vérité loba vérité est-ce que mobali nanga penza ote mama leki nayebi nanga te soni yango esaka bongo so navandi kaka naoki posa kaka yango wana nasalaki ndenge wana asalaki na ye nga eloko moko te botala niveau sikoyo soki eza mwasi aza na maîtrise te okosali koboma libala na yo bamama so bwana na bana kati na surtout bana bafamille recomposé bosala très attention soki bwana bana ndenge wana na kati ya ndako ayebi si yo papa asali nga boye tonton asali nga boye mama kozala nano alombango te pressé te kende nango malembe ntango mosusu ayaki na mission yo yebike nabengisi mwana ya nanga nzoka mwana ya na yo aye na mission asali aya kobebisela yo vi na yo aya kobebisela libala na yo aya kopanzela moto asaka motu mabe azaka mosika te azala kaka pembeni juda moto atekaka jésus azaka mosika te azaka disciple na ye moto atekaka yesu na mokili kolingaka chantage te kolinga te moto asala chantage moto ataza na secret ne loba na yo secret na ngai po esa eloko moko pe te kolingaka kosede na bachantage te bosala très attention na bajeune fille na bakati ya ndako mama oyo abeteli nga lisolo aza mama moko na États-Unis moto abengai nga ayebisi nga likambo oyo abi mama Eliane soki naza na maîtrise te nakoki atata mosuku kobenga mbila akanga to mobali na ngai donc mwana oyo aye na ndako na ngai ayeki na mission po ya kobebisela nga libala na ngai aye na mission po ya kobebisela nga libala mama soki nazaki pressé motema moto nanga nakangisa mobali ya bato mobali ya bato aza innocent bano bauta Kinshasa ata ye na 15 ata ye na 16 ans yiba basi bachuka ye déjà il faut kosala très attention baza na lokuta moko ya kosanga na kutu te nayebi ke bokokoma o mama olobi kaka na kosi te moko na beza makambo solo babisanga makambo solo botala mwasi oyo Eliane Kapinga na Congo aza na 20 ans est-ce que makambo wana azosala makambo bana 20 ans makambo azosala je suis venu sauver les âmes bato surtout bayoki mawa Moïse Mbi assassin Moïse Mbi nani abambi Moïse Mbi libanga te Moïse Mbi assassin asali mona botala makambo ndenge eza kobima chaque jour botala makambo ndenge eza kobima mikolo ntongo midi pokwa manipulatrice bato lokuta bamitomane bazaka bamanipulatrice ayebi koma omona bato lokola badepute lokola Francis Kalombo asukoli dossier maboko abite dossier ona sima ngo soute na tiki yango eza jeté parce qu'il a compris que na kati awa il y a rien de bon amoni ki balokuta eza na kati ya makambo il y a ni lokuta ya mwana moto akobala ye il faut se préparer pour mobali akobala ye il na kosa pa tous les moyens kote ya ta boloko po eza normal te comment moi ça kosa lokuta boye comment moi ça kosa lokuta boye manipulatrice lelo aloba boye lobi aloba boye lelo aloba boye na bato balingaka pasteur Moïse Mbi botala nanu niveau ke moto akufeli grand frère na ye soit disant viol ata ba violer ki ozana ba moyi moto akufeli yaya na ye aza na morgue akufi na mboka Paris pasteur Moïse Mbi aza na Congo aza même pas na moyen koya kokunda yaya na ye oza kotia mutu makambo na mutu na Congo luka soki ni azol ba non Eliane alakisaki français oyebaki oyekolaka français mpona balokuta ya solo wana komo kokokosa makambo minene boyo mwana moke 20 ans oyeba na kofi olomide nakanisa kozali mwana moke nalakisa yo nzela nzoko kuba yango oyo
okatisa mwana moke olakisa makambo nzoka ayenda kolakisa akuba. Botala lokote elia ndebi mina poisa botala. Nzambe atika bana ete. Nzambe atika bana ete. Likambo soki eza ya Bible baloba mabe pona bakuto na mabete. Biso yeso tuto yebi ke passé Moïse mbia bota na mbui awa. Maïlisa sa koli, Maïlisa soki na ba 8 ans, soki 7 ans, soki 8 ans, soki ba 7 ans, ba 8 ans, Maïlisa koli. Pasteur awanga na mwana ti ayeko ndima mwana kazali apesela mbui mbongo libala nde bafuta kataba nde bafuta kaliputa apesa. Mwasi wana azana mwana botala mwana aza sage. Pasteur zonga mwasi obala bosala mariage religieux bovana na bino. Amekaka mukeko kota mama ba internet ba bise mwana keba. Terrain oyo ya malamu te ozana mwana maboko azongi sima atiki azana mwana bomona kali kaka awa kena azana mwana Moïse mbie nana moté elle a compris la vie te bien za makambu et c'est on ne sait jamais mutu fo ba kozala calme na vie mais botala Eliane o Eliane kaka yo moko obimi ke na fiancé obimi si fiancé na papa na mama ba ye na plateau c'est mon fiancé. Kaka yo moko soki mobali soki ya ndeko soi-disant ndeko ya lokuta déjà oye na ndeko lokuta en tout cas pasteur Moïse Mbie nga na place no faut pas porter une plainte porter plainte kotike bongo te porter plainte kaka pona ko baby sa réputation ya mutu kozo ko baby sa réputation ya mutu pour gagner tout ça l'amour de l'argent. Cette chanson là m'a été dédiée. Ah! Bako dédié aux chansons to boite. Mais si ba mo bizali no ezama la muté, bako tika yo. Mabale kufaka. Pourquoi mabale kufaka? Mabale kufaka ti. Mobali abali mwasi bavandi na mwasi, abali kotala mwasi aso mo bizali ya mwasi se pelisa été, asengi pe divorce a bien été. Mwasi na continue na été. Mwasi atali pe bizali mobali abali. Bavandi, mwasi pa sengi divorce habité. Mobali na continue na été. Na ko sa vie na nga mobali ya boite. Na ko sa vie na nga na mwasi ya boite. Bible ngo biso bazimele ba kante bakabwana. Bakabwani. Oyo nyonso ka l'amour de l'argent. Parce que okina lopango Moïse Mbie, au monde comme na paradis. Au monde ndako kitoko luli, ndako luli ba voiture, o luli bel homme. Mais ba lukaka mobali na modèle wana te mwana. Wana maile apele ngendo. O maile molimo ya polo sope nzo nango. Ba lukaka libala na bongo te. Muto lukaka libala azalaka na kimia, muto lukaka libala azalaka na douceur, muto lukaka libala azalaka manipulatrice te, muto lukaka libala azalaka mythomane te, va te faire soigner. Et ça normal te? Si quand tu montes au bambongo batu, batido par compassion batu ba keli o mawa. Ke e mwana yo ba abuser na ye, totinele mbongo, pombongo e aider ko futa ta ba avocat. To yo ki lelo sango ko soma le pongo na kinsenso. Lelo sango ebimi ko soma le pongo na kinsenso. Ah! Atako toni ko nuire na vie ya mutu. Atako toni ko sala mutu mabe. Ça te coûte quoi ko sala mutu mabe ndenge wana? Uyu moko vande bike makamona nazo beza lokuta oliepe fufu na yo lali. E bon soki nzamba zuma olimo na ntango la ko kende wapi? Osinga ta mutango pardon te. Osinga ta repentance te. Atakutu. Tango zoko lo balikambo viola lokuta toza na este ba mama biso baza violer na este, bana baza violer na este kuna, baza na pasa ko yoka mon viol. Mais yo na mon viol ya lokuta. Nani yango mwasi nango akendaka na ba période 4 fois na mois, asala ba hémorragie te. Tout le mois 4 fois na période kosaba na. On nous kosaba na 2 ans, na 3 ans, 4 ans. Chaque mois, yo kenda même makile aussi na nzoto ti. Makile aussi 4 fois. Même makile aussi là on a nzoto mwana. Comment koza tu es une grosse menteuse. Comment koza le côté belé boy. Mais c'est tout oyoka ki mawa. Ke ndenge ni bakoko abuser na mwana za innocent. Na kanise kozali mwana mokena la kisa yo nzela nzo kokuba oza ya kokuba komela penza. Po makambo ezo bimana ko monu beaucoup c'est trop. Ya mwana ta ba mama na biso boza na kati surtout na diaspora à place toza. Il faut qu'on ça attention. Ba famille recomposée, il faut qu'on ça attention. Oza na bana na kati ndako. Baza la bana no bote côté muso na ba on libala. Baza la bana bande ko na o ça attention.
Ceux qui baye koloba na likambo. Zala lokola maman ko azaki na maîtrise ayeba ki ndenge ni akotundela mobali na ye. Okokoya kosala bêtise lobe ko regretter. Moi mo sabio ayebi te ni tuleka sa ndenge wana ayebi te ndenge nazali ko tenter tonton na ye. Oui ko ça peut tenter non tonton m'a touché les gnognon. Tala lokuta parce que lokola tonton c'est que na ko funda on attentive na yo. Amoni 3 jours l'équipe a fundi te aki ko sa nini aki ko dévancer pas attentive. Bandeko mutu akofunda mutu mutu liboso yeka ndazaka na raison te de trompez-vous. Balobi te soki mutu ki kofunda mutu na tribunal obi ko kofunda mutu pai ke yo ndoza na raison. Non, non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça. Yango balobi ke juge malamu ko matoyi ni balo fundi mutu ba convoquer na mutu ke yaka na sala nini yaka to yoka yo. Bana mingi ba kotisi mibali ya ba mama na bango na ba boloko kaka pona lokuta ya makambo ba violo. Bana mingi ba kotisi ba ndeko na ba kaka makambo ba viol na bo na biteke viol existaka te existaka mais bana mususu pe ba kosi ba kosa pe mingi ngana yebi pe mona moninga moko moninga na bi ba pesa ekutu ba pesa e poupe ba bi lakisa biso ndenge papa na yo abande ko sala yo akokate ba fuka mboko ba procureur mboko ba nzuzi mboko ba yebi ko sambisa ba yebi musala na bango. Place ba kena kosa mutu pona nuyo na vie na ye yo moko sani libulu na mo timoloki yo mo okati okoti na kati mbele na yo moko sani ni ekati yo pe ezokisi yo bana botika lokuta na vie ko linga kosa mutu mabete surtout ce que mutu na salisa ko lingo sale mabete mama leki na yo abina longola mona ya na ngana passe ceux qui batika ki kuna na ngo za lokwa ba eliente na mboka wana na tuni esiko ngabisuko osali na abi mama na bimisi ye mama na bengani ye na bima na ndaku na ngate bima mama na bimisi ye na bie pa na ngate na mwana ya ngape amwasi lokwa sa koli na yebiso yo pe kala te osali ni obima yo poko bima ko landa ebo okende ndebo buta kishasa bino mibale ndenge po babilo mibale bana mikolo bana lokuta makasi. Bana mikolo bana lokuta bana mikolo baza ba mythomane. Faut qu'on sala attention à par rapport à bana. Bano bomona ba lela ka mingi. Comme abande pe ce rapport abande lela mythomane. Baza ba mythomane ba manipulatrice. Il faut qu'on sala très attention à bana ndenge wana. Mutu muso ko bengisa mutu kanisi ndena bengisi mutu boza bien pona sengo. Nzo komi lukeli pasi yo moko ya vie na yo. Passe vanda ki nangwa yo lotika passe vanda ozui passe nini omi memele mona kati ya vie na yo. Judas Christ alobaki moko na bino akoteka nga pe akowanga nanga. Mokonzi nani oya ko tremper lipa nanga Judas tremper lipa. Kokanisa te ke soko ozaki na mutu to vandi na mutu nyonso koloba na munoko no bato fo bayoka yo boyi sala ka attention na bato ndenge wana ba nga na oyebi soki azabo nga mona anyesi na ye na oloba no changa tembe eloko ni lakisike lokwa za nyesi aloba makambo ya tantine ndeza ya solo eloko ni preuve za wapi po bazaka alobi koloba te soko ozomona mutu azobisa kambo koloba te kotu yeba ke mythomane azokosa deja yango azoba koloba te po abima na poasa te. Bosala attention bandeko. Soko za ko boko la bana na kati ya ndako. Surtout ceux qui baza pe ya yo te sala très attention. Bana mingi baza ko panza mabala ba mama na bango. Baza ko panza mabala ba papa na bango, ya ba tanti na bango. Baza na mawate. Mutu asaka mutu mabe azaka na mawate bazanga bolingo bazanga mawa. Mutu so asalo mabe ana mawate za mutu na bolingo na yo te. Akokosala nyonso tu ya mabe o motema neti ndia sala kosala. Mutu sa bolingo akosala nyonso tu ya mabe ya. Bato ebele bakota boloko par défaut ebele bakosala bango makambo faut kosala attention bandeko mpona lelo tosuki awa mpona lelo tosuki awa kande na bake Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki tata nzambe kabisa kumuna nzambe anubelishitani bana betu bonso bye bye.